Ouais, bonjour la famille, bonjour tout le monde. This Amazon. Ngana répéta vélo à chaque fois naza warrior ya fali. Naza wangila te. Différence na wangila na warrior. Ngana naza warrior. Ba wangila ndi bazara mambweke bien te. Pona bango baza makasi na Facebook. Baza makasi na réseaux sociaux. Sur terrain tout le monde a bango te. Faire le na ba fan na ye baza makasi. Makasi vraiment sur terrain faire makasi lié na ba fan na ye donc faire à la communication mo bona ba golwa baza même sur terrain biso ba warrior la rebelle na réseaux sociaux mais na terrain tout le monde na raté et le ko yi monde salama yo na yaki ba golwa ba landi artiste la bango ticheye ya on est créé qui peut voir mais ma faire na auto blindé na ne salama te pour débordement il kaki biso tout le monde yango to yebi siko bine bolo ba non fere mamnaiza local ba créer pour na mawa alelaki yango mataki na podium alibaya fo mi tuna ke podium alibaya wana yaki pour ani na stade kuna c'était pas prévu pour faire agression na fermeture dans quatre stades c'était prévu à sa fermeture na palais du peuple siko fike ba gola bazaki na bango ebele ba rezo chier musu ba tikeli na stade l'État a beau être fait à côté de ce qu'on a stade. Il est créé ni. Si vous prenez bien nos bateaux disant analyste, oui, le bagage non, ils ont bloqué local, fallait qu'ils aient contrat na viveni ou na boue. Est-ce que analyste, azarangam moro, azarangam mazara katikati. Il est offert à celle-là. Ils ont l'accepté avec Moutou, il n'a beau yimba, non. Fali na yimono na yimba raza grand c'est le ko nga mora yi fera miye milara yimo le bakanaza grand chanteur wana bisu to yebi et la nomination musubi no bolo bakeno fali aza nominé na film abona azaka nominé en tant que mudozo ma musique urbaine parce que ba rumba fali atika mona te fali aza nominé par rapport ba rumba fali azaka nominé na ba musique mais urbaine ba featuring na sala sala et puis no bolo ya ko cha feli ma l'aise que non aza nominé te faire regarder la base bitumba fallait na faire dara rumba faire regarder la base na rumba jusqu'à présent fallait meilleur retirer ba rumba avec 2017 à gagner ba tokos à qui natif na compte avec ma biso avec les biso formé 7 si vous imaginez ce qui n'est qui n'a qui on a ba ben faire pas la nier aina zo kwa kuzonga kuimba su rumba aina wa suku na tipo ya kuna se sentir à l'aise asa nominé azo ba trophée. Et c'est par rapport à la musique qui wana. La musique urbaine, la musique whisky, ba bourna, ba innocent. Et on dit mon ami ni wa tira ba compara faïna innocent. Par rapport à la musique qui wana, innocent pas les ba style wana. Ba whisky mais rumba tout de la no fait. Failli pas yemi formule 7 et qui est bien, il y a une logique. Et nous t'en motivé pas qu'on pèse sur formule 7 et ba sous bien. Pour comprendre de faire regarder la base à rumba. Je crois que tu as écouté ma liste que non, Bouina, faire les rumba. Failli à rumba, tantôt urbain. La nomination des côté rumba. Ce que bien beau, au tapé na plateau, bosso le papa Mukolo, Boya pour qui fait les bisous à français, et non, faire il est le local, failli là na Vivendi. Vivendi est à bon. Ce qui veut dire que Vivendi aura moto à Yébito, la meilleure collaboration. This Amazon find is a lifesaver for your. Bande kona sepe na analyse ya warrior oyo na tieno mwa pause na basa mwa liloba na sepe na analyse ya warrior oyo ngapena na eba mamba musique on pia bien te siko to loba ni kasi ba trophée ba succès ba contrat o fali azwa na ba compagnie wana minene wana ya na mpona rumba te. Eh papa, eza pona musique urbaine, et pona rumba te. Po biso beat, vision, objectif ya musique profane na biso na Congo et ande rumba. Tu ko fali aimba su rumba te. Fali, oklongoli vision,
vision ya papa Wendo, vision ya papa Luambo, vision ya papa Tabulei, vision ya papa Lutumba Simbaro, vision ya Koko Wendo, Kolosei soki Kolosei, vision ya papa Verkis Kiamungiana soki komba soni, vision ya papa Joski Kiamunguta soki komba sokini. Donc fallu yo non la vision wana. Yo yemba no su rumba te. Sko ba trophée nyonso tu wana nga Mobutu ezaka na compte ya musique urbaine, ezaka na compte ya rumba te. Fali tika buye rumbe yo bunga ko. Rumbe yo sila na mukili ko. Botombola rumba. Quand on parle des musiciens congolais profanes ba mona rumba. Rumba ne yango esala biso ba congolais to tia likolo. Sko yusuko zo tika rumba. Sko zo mona te ke bien te pa fali. Ya Faustin. Bon sako ya Faustin. Ah, bongo nde pa Wario. Wario asola pembe. Opina vrai Wario. Tala Wario solo yango. So amoni eke bien te aya koloba. Azai profite te mo ba. C'est veut dire Vivendi ne azaki basé na biloko ba francophonie wana organisation. Comment est-ce que yo aboy goto sa contrat na Vivendi, aboy go ima na fermeture. Ezande bongo ndeko mobali ya biboy fali alobaka azalaka na contrat na Vivendi. Sikoyo Vivendi a proclamé qu'il est à bêta les 6 hein. J'ai les 6 non. Clôture il y a francophonie j'ai les 6 non. Yendenge nini mombali yo mayele hein. Tala Wario mayele ye. Abi yeso qui a signé un contrat na Vivendi et que Vivendi a proclamé yo obeta pona drapeau ya Vivendi batie yo beta les 6 yo mto signé contrat na Vivendi okende ko boya lisusu ndenge nini poto ba signé un contrat cela veut dire ba futa rabino chaque mois tango signé contrat cela veut dire yana son moko weza débloquer pona yo okosala nyonso oyo compagnie wana ezo senga po efuti yo mbongo na yo. Bon pa Faustin, yo o signé contrat na Vivendi. Siko Vivendi e ana posa oke kotombola drapeau ya Vivendi na fermeture ya francophonie. Yo boyi sundeni. Omote Vivendi on pa ko longola na yo po boyo otosa mibeko. Wo Warion ezalende boye. Ah bon? Lettre de nom. Ma vision musicale ne me permet pas d'oyemba. Cette vision on a oyembé ouverture. Tant qu'on va nous ouverture, on a vision musicale est normale. Parce que ouverture au CP là parce que fait azaki cassé. Vous voyez que c'est la vidéo que nous focus silence kakipa kakokolo. Toyamba ki en netinga na yamba on a compris. Grid la gigo. On bagi en parce que j'avais senti le fait à Rosana ouverture était bâtir les cadres. Fait que personne n'a pas esprit na boy. A s'imposer na ndenge na balandi ende. Yebilo bo na kesi ngaba pardon. Mais fait que balandi na ba logique na ya boy. L'état na bien d'avoir na plateau baloma ba faire bazongi ici fait. Mais il y a ce qui réellement des visions no bando boy oye mbazoute na fermeture. Au moins peut se laisser information là. Juste après le 28 oyo yemba ouverture. Après le 28 on a 0h. Là le 29 moi ba gino na oya te na fermeture poto bosana. Mais au fait croire biso que non les 6 au kutana. Ah bah ouais, les 28, les 29, les 30, les 31. Vous avez même au petit où il y a les 6. L'information n'est pas la partie où il y a fait kuna. Bande konanga i regret ya bawa. Regret na bango parce que fallait en betaki le 26, fallait le 29 na le 28. Souci ya bawarian bandeko tanga après ko beta na ye na ouverture fallait pas aya kopesa bango rendez-vous na fermeture. Ye tanga apesa bango déjà rendez-vous na fermeture yango ba bande ko benga ye alpha et omega. Fallait ki affronter kaka quand même pour na ko pesa pe ko chape ba fan na yo à l'aise quand même. Hein ba fan na yo ba chaki da espoir ke ba ozela yo na omega. Mbamoko yoye mbamoko anile bango pe ba regreta ki omoni ya force faut quoi affronter pour notre plaisir pe bandeko na yo e beba e kende zonga essentiel yo sali o sali posa ya ba fai na yo bazo senga yo affrontement fara
yango bawarion bazosenga na kende koaffronte bagaulois qu'il plaît qu'il neige oyo nyonso to ekoya o autotune o orgam o emataki ekendaki do ekitaki si eyaki mi bakobwaka yo te mpo oza papa na bango affronte ya force message que non message comme 75 en téléchargement c'est que on va nous préparer pour bête sur lettre bête et puis la lettre le que non vision nous permettre aussi mais yo zaki na contrat na Vivendi ou yaki ko par rapport à vision non tout par rapport à contrat na Vivendi comprendre ou yaki par rapport à vision musicale tout par rapport à Vivendi et puis comme non j'ai contribué à la découverte n'est na Congo au baya ko découvrir à travers absence na yo na comprendre que il fallait aligner un affrontement qui ce que biso toté ma aigle les guides suprêmes fallait ça guide il est le maître paix parmi les maîtres de la génération donc il travaille peu bien parmi batoué et ba pour génération parce que tant que tu bien guide on a que Kofi Aza ou Alexia Falinzela ba jibe baza ba inspirer ba wenge ce que tu bien mutana ki ya komiki ce que ba moto tsa nzela ni ba franco ba yema banze mbukala baza ba trophée teke mais bazo inspirer génération tililo là les gens mona que na Congo carrière à Sigo ben une nouvelle génération azo ma s'inspirer pas failli dit de ce qu'on a jamais tous à battre la nomination par rapport il y a Afrima biloko na par rapport à musique urbaine ils ont musique rumbati ce qui fait que vous allez nominer ils allez une première que musique ne rumba ba nominer yango ce que biso to ki nana ko déborder ki na boso de politique et non fait ya biloko local ba melier fali Vivendi non tout ça logique ce qui jibe na wera batena basala pe ba affrontement pour tout le monde a débat na faut bosser l'affrontement c'était l'occasion pour ça l'affrontement les 6 ce que yo le moi na raison ni même vision non na o yaki bondima ouverture o welisa o beta c'est la propreté Vivendi ainsi jusqu'au tolo de la boulot faire à un temps respecter na Congo awa pour mambo ba fan na iba sali biso ba warrior to salati mambo ba fan na faire ba sali biso to sala monter tout ça populaire quand na ba réseaux sociaux ko finga pe ko c'est celle là papa sans na biso banaliste photo ko finga faire na za local les ennemis international les ennemis déjà mambo ba golo ba sali golo biso ba warrior to sala monter public est qu'on imposer l'état public peut pas mettre mes gaulois pour voir que si on va s'aligner et rien créer des gars moraux va valider fait à Zoé tout le monde n'a pas pour accueillir actualité jusqu'à présent tout le monde a dépassé doit faire à ça depuis qu'on peut belle ndéronaï combien il faut fallait à zone tentative combien fallait à zone pour apporter une actualité mais ils ont échoué là abeta les locaux moins ndéké na jusqu'à présent qui n'a noko sola pembe elingi ezongisi na actualité elimwa bafoto na ketchup azongi donc bafoto ya fisenjo soki vizenjo nini aperdre d'actualité wana sokotikela mpe monenge arenye mpe bafoto na makosisi eke ezongi na ketchup mwasi libala mobimba ndenge kotika mipende libanda robana mpo alataki bardo eza 149 euro o mwasi ya millionnaire akolata robe ya 149 euro kobenge guide wana eza manque respect ya bavie nyonso bazala na Congo fali bandima mpe bangoya baninga so animeyaki no fera na aza danger aperdre balinga bayemba tondima siko nani aza makasi na life okomodiembele kono fera ayebi mpe playback na ndenge bino boza na bawarrior bino kuba bawangila nga nde warrior oza sire no fere ndenge aza na bino mobimba kokoyemba playback so balemela fali playback ezalaka une fois te oyo ezalaka mpona ouverture tobikaka ezalaka playback pour un temps chronométré. Mais dans la logique des choses, faire après stade de martyr, qui n'a pas palais du peuple. Pour les beaux qui paient un moti. Prestation palais du peuple, on peut un carap pour lui. Pour le bilan, petit. Pour les questions, on a sali le playback dans le stade de martyr. Mais quand même, à passer un message. Pour bateau, bayak. C'était fait rigoler, il a. Moi, non, solo li kitoko penza. Fali ezata ya moninga foko njima omoni soki nzambe atie loboko ata yo ozoya koforce mpo bimisa motu esimba te na kala ezalaka soka nana ketchup akangi foto atie na internet ekeye ezongi ekiti emati balive
kalezaka soka fali atie photo ekeye zongi ekiti mati ata batie photo ya Malka ata batie photo ya Fafalia soki Fanalia ata batie photo ya Tanti China ata batie photo kaka ekeye zongi mais tout oyo ata botie photo epesa makambo te ata botie message epesa makambo te botaka faire atie message moko atie akomi ligne 614 tala ndenge ningisi eya ta ya moninga alors ko forcer nature te po nature ba force yango te pema orenie pe mingi osali pe mingi pema tikela moninga pe arenie po soko zo forcer esa loko izo zindi so lisu bien libuso ezalaka so ofali atika ata photo apamba aposte kabwe tala ba j'aime na ba commentaire mais sikoyo naloba ba warion ya teti o bazo forcer bango nde bato bazokende mena o pena ba comprendre penza ki motema mabe ya fali na ki orgueil ya fali en tout cas ba osaka akufa soni komona pasi te o bango ba osala en tout cas félicitations na warion oyo osolo lipembe oani pour faire oani pour fali oza au milieu du village o expliquer makambu na ndenge esengeleleli voilà olobi na oka vérité so pe bande ono ba warion ba finga yo ba finga na bango yo ka iselo te menzame likolo amoni olobi na yo kaka vérité ya Faustin doze moi mkie tikela na nous faire renier doze moi mkie en passant ya Faustin kaka à titre de rappel o esa biso tango bete concert na yo ouverture après lobi nango oleki na média o esi biso les warion tokutani les 5 na Abidjan festival soki nini ngwana et puis les 6 na fermeture ya francophonie mbamoko lobi nango ye lisusu les warion ndenge ozalaka ndenge oyakaka les warion juste pour vous signaler les concerts de 5 août à Abidjan c'est annulé suite au day de Messi soki nini ngwana c'est pour le 19 ya Faustin ngana ka ko rappeler au date le 19 eza samedi siko banda ko sensibiliser ba warion ya Abidjan ba ya na festival oise biso concert wana ya le 5 ya Abidjan eza reporté pona le 19 août kasi le 19 août eza samedi awa siko yo na moni oza na Belgique oza na Paris na moni oza na Paris kuna na ok posi ok pemisa cerveau po ozwi bataki to na kisanson ok pemisa nani na mutu na Europe bo po meate likolo na ngo pende oza na Europe kuna ke komona pe Kelia mona pe Kelia o auti kozwa examen d'état opesa mona cadeau na yena ba félicitation na epo yo nde tata ya Faustin tika kosala bongo babana na ba mchopo na yo nde tata voilà en passant na ningeka na rappeler ya Faustin date apesaki ya le 19 ya festival ya na Côte d'Ivoire le 19 eza de samedi l'exa message au sensibiliser déjà ba warion ya Abidjan ba ya ebele na festival wana ka ndenge ezalaka voilà na comme na ngana suka ezaki ka collecter message ya vrai wa openala warion ya solo au milieu du village aza ni pour faire ni pour fali au solo la pembe warion ya Faustin fan ya solo nde yeyo voilà soka azomona clarté ayaka koloba ke non biso koto esimba te tomona clarté voilà. Ainsi message les qui on se revoit à la prochaine vidéo. Bisous bye.